nzamba la kisinga ke maladi lokolo na moko ko zambasu ko fine ngaza nzamba do réclamer na repentance ko fin nzamba do de temps ya kofi et koki nani azali capable que mosala nzambe nini azali capable ya osala JB Mpena purification et asuma mwa carrière ko yasima mais atozo lukas ko to sauver de vie na ye na attaque au so bomi da vile mana lokolo attaque céder na ozo mona que ba signes sont les mêmes. Bonjour, bonsoir, ça dépend Yangonga Bokolanda, émission de Kin 168 heures, le canal VIP Presse Télévision, la meilleure chaîne de la Rabino Masoula, solo chaîne de la invité tapis rouge, chaîne OR à la Bastige, OEDIFIA Kabino, à travers le monde, au Bolanda Rabiso, partout pour Bobin Rabiso. L'unique chaîne OR à la Bastige, au Fingate, OR à la Bastige pour nous créer ma BSD, pour nous créer ma vidéo. Et là, nous Bastige à solo, et ça la réédifier, nous pouvons commenter pour Bobin. Par rapport à la terme de biso otoya kaka. Le long otoye bisolo to non bisolo ya tongo le zali. Na va na moni pasteur je sois bien mbang. Au nom général ya mbang. Na bien na plateau, tout ça déjà des émissions et qui na akina ba message par rapport à artiste émission na biso to bien na kumba JB Mpena. Akina ba message ya liboso boyokaki, ya mibale boyokaki. Lelo lisusu abenga na tongo na sa émission lisolo tongo. N'habitez les soldats tongo les alinini. Ngai les nous toyo kende to solo. Pasteur je sais bonjour. Bonjour général. Bonio. Kimi ezali. Na monyo benga na tongo na yamba yo émission Bruce Ravana mabande ko mususu problème ezalini to message ni oyeli biso to eli monde entier par rapport à président JB Mpena. Alors là na lalité Zamba pesinga message pour na président JB. Zamba talisingai ba mission na mbale ba uti ko kufa parmi ba kufi na maladie ya lokolo bambasu. Alors Zamba singa que touro ezaye moko. Il est vrai que ba prophète muso abi akufa na accident mais ngai nzamba la singa que maladie lokolo na moko ko zwambasu. Nde Zamba singa na yambangu na avertir parce que yende bazo viser mais nzamba lingi mingi. Zamba za na besoin ceux qui déjà place en zali a senti déjà que le connaît a menacé à Lukabiso mbangu parce que nzamba zo lingate mutune lala na mabele. Mais pasteur je suis Arzolo Bakino président JB a un problème ya ba mission ba kufa na bambasu. Personne homme c'est game minute qui accident ils ont qu'un likolo mbasu te. Et bandaki d'abord lokolo bakati lokolo zulema problème peka ya lokolo. Et ça lokona mu pepe mo bozo circule na environnement na ye. Mais touro ba ciblé ye moko parce que nazo mona mu pepe ngo ke landi ye moko. Bato azolo ba o eza ba biloko na ba zwaki ba kisi ba sacrifice ezali mu pepe moko et puis nzamba ebisinga ndenge nini ya kosilisa yango tomonaki David alingaki mwasi ya soda na ye mais tango nzamba bani ko frapper il a frappé des innocents mais David était là était resté David atikalaki mais ba innocent de bakufaki na likambo wana eza pe ndenge moko na JB ndenge zawana problème ko kozala peut-être entourage ne kozala frapper mais ye moko nzambe azolinga taza frapper parce que nzamba a besoin de sauver. Frappe yaki wana nzamba la kisaye grandeur ya événement wana. Ala kisaye que non, il y a un mal laissé côté. Yango nzamba frapper. Mais ezali po et annoncer que yé moko pas ciblé mais avant comme pas na yé nde batu na yé nde fallait que ba subir. Bino subo pesa message JB Mpena côté to monibo. JB Mpena to monibo. Côté où on a JB za mambosa na wengi. Côté za obosa na passé. Côté au côté. Mais na bino nyo ce message bo pesa mais ata na musala nzambe moko te to za na prophète moko te to za na maître spirituel moko au JB Mpena pas contacter. Na zo mona so di mama nyo so zo c'est comme si ma tune za makelela wenzi. Mais bo tika te boko nyoka koloba. Lobby na moni image moko balakise liboso ba sang ba sala ba service. Eza mabete. Mais le problème c'est que muto ko sala service wana faut nzambe moko atinda ça n'importe quel autre sango pasteur onan faut mutu na ba de ba critère ndeko moko atom sabi ata eloko ofele senga critère komona babi sadine ala me mutu ko zo faza boy critère même problème o komele il faut nzamba che critère na loba bien ça deux critères majeurs mutu ne faza pasteur deux faut mutu na sala 13 ans et bien so to moi cité parce que zama kamobo ya purification pe na ebindeni toko sala po na couper donc ezo zama singa il faut jibalika na purification ba passer tout bazo yamba
bazo prier les cacao a prier maintenant za ifonzo tembeli kana purification de fleurs wana. Donc c'est dit va prier nyoso basala nze ba sala wana comme bon entre parenthèses mutasala 13 ans abimana mwase azati na groupe c'est dit on se voit service on se jibin piana ils ada linéaire mais na onta ko so likamba Joseph non fana wazaira ba grand maître pembe na yo banda résoudre les problèmes spirituels na ye mais ba répondre que na critère ko interpréter l'autre na entendre ba que na Joseph parce que ça fait 13 ans en prison. Ça fait quelques années en prison, mais ça fait 13 ans. Azaki saint, n'étant voyé, il y a des gens qualifiés pour résoudre le problème. Et puis purification, on a nini. Parce que Zambé, Jésus et moi, on a pas disciple avant qu'on fasse le bien. Vous êtes maintenant purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il a purifié. Avec ça, on a lavage des pieds, lavage. Donc, Yesu alinga a kena croix. Mais il a purifié ses disciples. Bon, il faut pas purifier pour fléau katana. Et ça, le mot dans autres, il faut pas longolango. Ce que passage je suis nani azali capable tout mon salanza menine azali capable et ça la jibem pena purification. Oui, bitango Joseph a interprété d'autres ya pharaon. Joseph a biba luka mutu moko oyo akoyeko récolter ba richesse nyonso bakozwa. Pharaon le bagini. Abi mutu ko sala makambo ezate zaka yo mo mutu interpréter vision ndoko sala ngo. De mutu ya kana interprétation vision de mutu e bakali kamba oti na suka. De na lobai que problème est important awa ko kanga fluan eza pété. Le problème ezali ko fanti na kit na ya 4e génération. Na ba ke ko kanga na ba kité problème ezali. Mais ça m'a singa que il faut président aller kana purification jibem pian. Faut ba laver. Mais moutoko sala ngope il faut répondre à critères, c'est pas n'importe quel pasteur. Il y a pasteur là na moi c'était chaque jour. Première émission parlait si Mamba Jibem Piana, le bien ma carrière, na deuxième, na troisième, il y a une grande différence. Sur oh il y a des messages Nzamba Pesio. Ils ont parlé si purification il y a corps na yé tout purification carrière musicale na yé. Parce que les bosso ben faut que nous ça ba service na ba ballon, na bilo muso ba yo lobate, là ils étaient pour carrière. Awa siko yetali maintenant vie naïe continuité à vie naïe. Alors ce que tu as dit sur carrière naïe. Alors ce que ça par rapport il y a ba fléau lié côté pas naïe. Alors liwana oki to na bimbasu. Alors ce que tu as dit santé naïe. Et à ce moment carrière est yasima. Mais à tous nous casco to sauver de vie naïe na attaque aux se bomi d'azul et manalokolo attaquer céder na aux hommes que ba signes sont les mêmes symptômes produisent les mêmes effets. Donc il y a un exemple que tout sauver nous âme na esprit na corps na yé na mon pépé en bas sur les après ce to arrêter mon pépé wana ndé to le sur le gambo carrière déjà dans des services de l'onza balexinga service à liboso pas to le gana carrière na to ya leadership musical na yé il faut to bandana nous ya santé na yé et ça le gambo en bas mais j'ai même pas les 10 mai à Obet en France à la concert. Oui c'est vrai ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, mais aux hommes que cette fois-ci, à l'équipe, depuis décembre, Azokundakaka, nan salimate na carrière. C'est la première fois que Jiba Lexa, ce qui depuis décembre, Azokufé la Kabat, Alinga Saboy, Liwa, à comprendre que esa saison m'a baissé côté. Esa mon peuple m'a baissé côté. Nous sommes bazo ciblé. Au moins, avant, de Babo Majesi, ses disciples aussi étaient poursuivis. Il y a un moment où bazo poursuivre peu batunaye, mais basi bakoy. Pourquoi ya batunaye c'est quand ça m'appelle ce message fort pour comprendre ampleur ya bitumbo azana. Donc le on va singa que il faut pas purifier. N'habite pourquoi on zamba lobi, il faut pas purifier parce que mutu o bazo purifier et ça mutu déjà ça impurité dans autres nayi. Moni bango baza star. Baza batu bakuta na ba opportunité belé bakuta na pena ba makambo ya mabebele. Alors, nous avons d'abord nous autres les bas purifiés, on évite. Tout cas, selon internet, toi, je ne sais pas, on confirme. Non, ce sont des rumeurs. Purification. Oui. Nous comptons mais moi, ces derniers temps, les lots oui. J'ai même pas dans l'émission. Donc, Makambo, ce qui est adultère, mais moi, Dieu m'a dit de la purification. Non, là, on a commenté peu sur mais c'est la purification. On a pour le président. D'abord pour la vie, pour la santé, pour la continuité. Parce que nous autres, les malades, c'est la musique. Il faut que nous
sain et en bonne santé pour et ça la carrière musicale. D'abord c'est sa santé qui est en danger. Peut-être sur place à l'histoire avec des menaces à l'ukabiso mbango parce que et le kwana nzamba la kibiso ngo ala ti ba pasteur musute na zo croire na grâce ba pasteur nyoso pasteur na place à grâce ouais chacun suffit sa grâce donc na maka musupe nga na kokate mutu musupe ko sala ngo et puis na lina mentionner pour le baké musala ya gynécologue pédiatre to chirurgien à ko sala ngote musala ya dentiste ophtalmologue à ko sala ngote musala ya kinésithérapeute muto peut-être azosta la makambo ya pédiatrie akoko sala ngote donc pasteur na pasteur azana grâce neto mona na médecine mutu na particularité domaine na ya prédilection to ya formation pasteur na grâce ne do likambo yo tozion depuis 2022 nzambe siko azana besoin to kutana na ye moko po likambo ne sila ata na niveau na bisote mais tozali ne loko to ko porter na vie na ye peut-être je suis monsieur célibataire et nini ni que nzamba lingi jibe makasi. Ça va permettre tout entourage ne va pas mais yenza va permettre de mutuna la mabele. Dieu l'aime beaucoup et c'est un grand serviteur de la deuxième mission. C'est un grand homme de Dieu. Donc nzamba lingite a kende perte. Nzamba litokuto anaye to pesa message singeli place à Zalinza va battre enfin que ma be mo côté comme laye tito ko résoudre le cambo. Parce que ça le message ya na yo za wande mo ngone pasteur Denis Lisabé jibim pia na fole kana délivrance yon yo pour une message wana côté yo toray ko ba professeur bimi côté mususu o bi wera pa ko kufa côté osusu ba lobio de Denis Lisabé sur professeur kofi côté bongo na motema finalement ba message ngo ya bo ba mission ngo mo ke pas bo cha bona tout ba te pasteur question sur pour ces missions et loko ne loko za na ibandeli pe suka na ba message zo mebele ngana ko contredire message ya mutu te ngana ko loba wizo talanga moko mais oya lobi ya kofi wana ngape sina zo yango kofi nenga nzamba zo réclamer na repentance kofi nzamba zo de temps ya kofi et koki face à nzambe soko arrêter temps oyo akokufa lokola bato belé oyo bazaki distrait na message nzambe mais ya jibe akufa distrait nini te sa maladie du homme bato belé nzamba benga bango bazo retarder celui qui retarde l'appel désobéit celui qui retarde les recommandations désobéit donc ndenga zana lokola retarder ango azo désobéir de yana nzambe alors a habité place likame ozoye alors pour na jibe azana nous Dieu l'aime et Dieu veut qu'il soit enrôlé dans son armée ata ko sa musique na yeme ayeba ke zana mutu mobo oyo abatela kai ezan nzambe message ezobima parce que nzambe azoloba na mutu wana particulier nous connaissons en partie nous professons en partie ngana ko proposer ndamu nanga muzu pa ya compléter toza banzambe te na mutu azana particularité na ye mais Bible bi prophétie examiner retenir ce qui est bon faut toujours prophétie et à kate pour et ça mutu que salté mutu faut examiner abi que non na makambo balobi 80% ya sur 70% parce que la prophétie sentiment mutu pe yaka on peut se message oui sentiment yaka mais mutu monde ayeba que non na au prophète alobi en tout cas 20% za sur 80%. Un belé na plateau na nga ba pesa ba message pour na mboka pour le chef de l'état ba message belé na yamba ba ngape na message ya mboka to loba mko mususu na message pour na foot na biso zo ke lokufa na ba message pour na yango depuis président mboka pasteur solo bata moko depuis président Kabamboko na maboko nzambe banganga tout bazali affaibli, anéanti. Mais parce que c'est lui qui détient la clé de ce monde. Mais les bosso appellent ça que Mboka te. Mboka zana maboko certainement baloba na président le maître des esprits de tous les esprits c'est Dieu tout puissant. Mais atabi yondo ngozaboy avant zamba za contrôler la vie notre lobani na mbie sur le roi il faut pesa nzoto na so pesa ta ya na makasita. Zande mo président akabaki mboka na mboka nzambe donc ndenge zabo nzambe seconda azali nganga na mboko bo satana sune loko a bien te panga nganga na mboko tika suko opérer. C'est Dieu qui dirige ce pays. Et qui dirige ce pays. Donc butika weba OK na un message to organiser bien pour na pesa ndenini tozokende na makambo. Mais loko aliboso na ko pesa d'abord. Nzambe aisenga qu'il faut ba changer d'abord kombo ya capitale oyo Kinshasa bokango joka ndolo ba Chinsans. Ezali place au marécage ali na Chiluba. Ezali lié marécageux. Yako mona ba inondation, ba bloc belé, nous sommes sur les eaux. Il faut pas changer comme capitale. Premier message on va passer. Deuxième message Nzamba le hymne national faut pas changer. On a encore après
tonalakisa bino pourquoi na bato otangela bino mo oyo ezokompromet ezoruine indépendance à travers confession na biso ya hymne national wana ezocorrespondre sur na bacontexte actuel na biso te. Il faut que changer hymne national. Deux messages on a copié ça. Changer capital, changer hymne national. Ouais, mais c'est un zambé. Après, nous allons continuer après. Ça va partir de souvent aux zones où si maintenant le blanc en football, tous les matchs minés en septembre, en octobre pour la qualification mondiale 2026. Quand on invité aussi pour tout ça un plateau spécial, il y a Mambotali football Nabiso. Et puis pour un message à Mboura Toro Belongo sous prochainement. Et puis pour un message lobby à Kofi le midi aussi. Tout le temps peut-être un zamba révélo les choses parce que nzambe ba obligé arrêter ben poser arrêter ça la ngongo ya lingi. Oui, exactement. On a to kozong ça soki nzamba roloba pour quand Dieu parle ne balba quand nzamba lobi to baloba ba ko c'est la nzamba kampote. Ce qui a passé message to roloba. Vraiment merci na ndenge obenga nga brisque. Quand même, M. Salemi. Remercier pour la disponibilité. Merci à Nabobo Semlov, merci à Miss Bijou du Congo, merci à notre blog à travers le monde. Restez toujours branchés dans votre chaîne VIP Presse Congo TV, la meilleure. Bon liker, bon s'abonner massivement, pose toujours à la page. Docteur Nimbalassima, Soki Nzambalo la Zongité, Kimia et Nzambe partout dans le monde, c'est vos amis. Bye. VIP Presse Congo TV online. VIP Presse Congo TV online.